Capage TV. Capage TV. Bonjour Papa Camille. Bonjour Maman Katimunga. Na lingaki nazwa témoignage na yo au sujet ya traitement autosalaki ya makambo etali poison. Tobandaki traitement na biso na début ya mois et sikoyo après traitement ndengo ozwi pona makambo etali poison oyoki sikoyo ndenge nini ndengo sali test na est-ce que poison ezali susu esili po bandeko bazolanda biso bayeba. Vraiment eloko ya liboso na pamboli nzambe. Amen. Nzambe asali ete apesi yo grâce. Nzambe apesi grâce makasi na kati na yo. Amen. Apesi bapotentialité makasi mpona kosunga peuple ya nzambe na nzela ya badifférents cas. Nayebaki te ke ngai moko na poison na nzoto ezalaki un certain dimanche nakei culte prophète moko ayebisingaki no ntango amoni batelemi ozala poison na nzoto naye bamessage ezalaki kolobama plusieurs fois ke nakeba na poison mais natenaki compte nango te. Et puis par la suite ntango na bapesi nga message wana nabi ok lokola test nango ezalaka soi tikala mekana nasala na test ya soi vers 5h du matin nasali mpe test ya soi namoni ke soi olie eplane likolo ya verre ya mai soi ekiti ti na se. Alors madame nanga bino nabandi batraitement ti na suka eloko napamboli nzambe na contrôle ya suka nakeli lisusu mpo nasala lisusu test nasala test boye soi ndenge ekitaki na se soi ekomi kaka koplane likolo. Amen. epuis baréaction naza koyoka ngai moko na nzoto nazoyoka yango lisusu te. Amen. Vraiment napamboli nzambe vraiment Mama Kati vraiment nzambe apambola yo. Amen. Na mosala oyo osala yango. Amen. Nasengi na peuple ya nzambe na mokili nyonso oyo bato bazali vraiment ba hésité te baluka Mama Kati vraiment azali kosunga bato na baka ebele napamboli nzambe vraiment napamboli nzambe atondi so lisusu na mayele. Amen. Atondi lisusu na mayele menga nayebi ete obanda yo bandi mosala oyo okende isika ebele. Amen. Tozali bato oyo esengeli gouvernement bakonza mboka en tout cas baya bapesa yo maboko. Amen. Parce que ozozanga wana bosenge ebele alors na yo moko okoka te parce que bamoyen ezali limité. Ozali kosenga na bakonza mboka, ozali kosenga na Fati Beton mokonzi ya mboka, chef de l'état vraiment na gouvernement na ye ya warrior. En tout cas baluka vraiment na ndenge nyonso basunga ba petites et moyennes entreprises. Amen. En tout cas vraiment na question merci et puis na tembe makasi ngai moko na moni yango pena en live. Amen. Live erotika la kaka live erotika la live. Amen. Mama Kati vraiment merci. Amen. Merci beaucoup Papa Camille pour notre témoignage na yo et kosunga bandeko ebele o baza na même situation que yo ou peut-être bazala ki ko hésiter na nous ou peut-être bandima raté surtout témoignage à vidéo ça ranga bien pour TV za radio té. Donc ndenge sali boye na oleka nango na ba émission pour encourager bato baza na même problème ya ba toxine moto amela ki poison alia ki poison a respirer ki poison na maison chez Kati Zambazo sunga par des plantes naturelles. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio
Soukisa et pommade élargissante. Pona papa et Pirito. Voir clair. FD Purge va produire Maison Kati Yangoana et Kanga. Maison Kati a même le biso ba produit naturel il y a bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails kende na Kintuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Vous êtes bel et bien dans notre émission Santé pour tous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de nous regarder dans vos tablettes, vos ordinateurs, vos téléphones ainsi que vos écrans. Nous vous demandons de vous abonner massivement dans notre chaîne Nation Puissante Télévision. Abonnez-vous. Aimez la vidéo, vos j'aime vont sécuriser la vidéo pour rester longtemps en ligne. Nous avons besoin de vos commentaires, nous avons besoin de vos partages. Merci déjà à ceux qui partagent, merci pour vos commentaires, merci pour les reproches, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous donner de l'assurance, de l'espoir et le courage de continuer à bien travailler. Nous sommes très contents. Voilà, nous ne cesserons jamais de vous demander de vous abonner. Abonnez-vous pour augmenter le nombre de nos abonnés et puis nous sommes là pour vous donner des informations en temps réel. Voilà pourquoi à chaque fois venir devant vous, c'est un plaisir pour nous. Vous servir, c'est notre devoir. Abonnez-vous. Mon numéro de contact, c'est le +243 82 20 000 12 à la fin. Je suis située dans la commune de Ngaliema, au quartier Kintuka Pêcheur, sur l'avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrière Carrie Grèce. Je suis naturothérapeute, je soigne au moyen de plantes naturelles. Mon deuxième bureau se situe dans la commune de Kalamou, au quartier Matongé, sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Nous travaillons tous les jours, sauf le samedi et les dimanches. En Ngaliema, nous sommes disponibles de 6h à 9h30. À Ikelemba, nous sommes disponibles de 12h à 14h30. Mon numéro de contact, pour ne pas oublier, c'est le +243 82 20 000 12 à la fin. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Nation Puissante Télévision. La consultation revient à 15 000 francs congolais pour ceux de Kinshasa et 10 $ pour ceux qui sont à l'étranger. Pourquoi nous vous demandons des consultations? Par rapport à notre métier, vous êtes tellement nombreux, tout ce que vous nous dites au téléphone, par message, je ne suis pas en mesure de tout retenir. Comme on dit toujours, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà pourquoi tout ce que vous nous dites, nous le mettons sur cahier. Et c'est ce cahier-là qui permet à ce que nous puissions faire des analyses par rapport au traitement que nous allons vous donner. Sur ces mêmes cahiers-là, nous allons noter tout ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché dans nos cahiers. Et c'est sur ces cahiers que les inspecteurs de la santé passent pour faire le contrôle au sujet de produits que nous vous envoyons, que nous vous donnons pour savoir si elles marchent ou pas. Voilà pourquoi, même si tu n'es pas sur place à Kinshasa, la personne que tu envoies, donnez-lui l'argent de la consultation. Parce qu'une fois qu'il est dans mes bureaux, nous sommes obligés de vous recontacter pour avoir des détails sur ce qui vous dérange. Voilà pourquoi n'hésitez pas de nous appeler sur le +243 82 20 000 12 à la fin. Si vous n'arrivez pas à m'avoir au téléphone, laissez-moi un message.
au moment disponible, je vous reviendrai pour vous donner des nouvelles. Voilà pourquoi je suis là pour vous parler au sujet de la santé. Mais nous n'allons pas entrer dans notre sujet sans pour autant balancer l'élément de nos abonnés, de nos partenaires, Moloka et Jim, ainsi que la famille sans frontières. Dans les cieux, les anges t'adoraient, Yahweh. Les anges t'acclamaient, Yahweh. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie. Et ton Jésus, je t'ai enfermé. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, Mayembeli Masia. Akumama, Oh, ma pamboli onzambe. Akumama, Mayembeli Masia. Akumama, Ozanzambe na bomori papa na ngokosite. Mama Kumama ye yawe kumama, oh kumama kumama ye yawe kumama. Tokomata, 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 tokomata. Kuna na lolai, kuna na lolai. tokobinaye lango na Yesu azali malamu oinanga nalona yo na banzela nanga yo sanza mboza boboyi. Merci de nous avoir suivis. Je lance aussi les messages à tous ceux qui veulent passer leur communiqué, le message ou le publicité. Nous sommes là pour vous servir. Appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de toxines. Toxines, poison, quelque chose que tu as mangé, quelque chose que tu as bu, quelque chose que tu as respiré et qui a causé des dégâts par après. Je vais donner les signes pour que tu puisses comprendre là où tu es. Je vous demanderai de vous installer confortablement avec de papier et des stylos pour noter parce que c'est important. Même si ce n'est pas toi qui en souffres, mais c'est peut-être ton chef au bureau, c'est peut-être ton voisin à l'église, c'est peut-être ton ami, un membre de ta famille. Voilà pourquoi il est important, même si tu n'es pas concerné, mais quelqu'un dans ton entourage est concerné, n'hésitez pas de partager et n'hésitez pas de noter parce que, je viens de dire tout à l'heure, le parole s'envole, mais les écrits restent. Pourquoi nous allons parler du poison aujourd'hui? Parce que nous avons reçu un de pasteurs dans nos bureaux qui avait des problèmes de poison. Et il ne se sentait pas bien, mais il ne savait pas que c'était parmi les symptômes de poison. Voilà pourquoi je vais vous donner quelques éléments ou quelques symptômes qui vont vous aider là où vous êtes de vous réveiller en disant que ce que je ressens ici, je pense que ça a trait avec ça, ça a un trait avec ceci. Voilà pourquoi je vous demanderai de rester concentré, branché, scotché et suivez. Les symptômes de quelqu'un qui est ou qui a été empoisonné. Il y a différents types de poisons. Il y a des poisons qui tuent à petit feu. Il y a ceux qui agissent instantanément. Il y a ceux qu'on découvre plus tard. Mais quels sont les signes? Chacun développe des signes en fonction de son organisme. Parce que nous n'avons pas tous le même organisme, nous n'avons pas tous les mêmes anticorps. Donc, à chacun, il se développe d'une manière à une autre. Premièrement, vous allez avoir des vertiges. Deuxièmement, votre vision va devenir de plus en plus floue. Vous n'aurez pas de salive. La reproduction de la salive va être compliquée. Vous aurez tout le temps la gorge sèche. Vous aurez l'impression d'avoir quelque chose, d'avoir des glaires, mais il n'y a pas de glaires. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose coincé à la gorge et vous aurez tendance tout le temps à faire ça. Comme si vous voulez dégager la gorge, mais la sensation là persiste toujours.
À part ça, la gorge est toute sèche. Ça va vous emmener le manque d'appétit. Vous allez perdre le goût. Vous allez perdre l'odorat. Et l'insomnie serait en permanence. Des maux de tête intenses, un maux de tête qui ne s'arrête pas. Tout le temps, ça tape et ça met mal à l'aise. En dehors de ça, l'insomnie comme pas possible. Vous allez avoir des déséquilibres, des fièvres qui ne baissent pas. Peu importe, vous prenez le Doliprane, le paracétamol, comment on dit ça, les effervescents, l'Ibicap, même si vous prenez tous ces calmants-là ou ces anti-inflammatoires-là, la fièvre ne va pas baisser. Des douleurs dans le ventre, des crampes dans le ventre, vous allez avoir des vomissements. Dans les vomissements, il y aura de trucs noirs ou des trucs rouges, comme des boules, comme des crachats, mais c'est noir, soit c'est rouge. Vous allez commencer à faire des fortes diarrhées. Des fortes diarrhées auxquelles vous serez affaibli déjà et de perte de mémoire. Très souvent, vous aurez des pertes de mémoire ou, comment on dit, en tout cas, le poison a plusieurs symptômes. Je vous ai énuméré quelques-uns, les déséquilibres, les vertiges, les manques d'appétit, des fièvres, des fatigues générales. Vous serez vraiment très fatigué, peu importe les vitamines que vous allez prendre ou consommer, il n'y aura pas un changement. Vous allez avoir des déséquilibres, des vertiges, de perte de mémoire, des manques d'appétit, la gorge sèche, la salive qui ne se reproduit pas, la vision floue. En tout cas, un dysfonctionnement d'organisme comme vous n'avez pas idée. C'est là sont des symptômes de poison. Mais non, quand vous êtes chez vous à la maison, comment vous allez savoir si vous êtes empoisonné ou pas? Prenez un gobelet d'eau, crachez dessus dans ces verres d'eau-là et observez pendant 10 minutes. Si votre salive va rester planer sur l'eau, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Mais si les glaires descendent vers le bas du verre, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais il y a plusieurs sortes de poisons. Vous pouvez aussi les tester sur une feuille verte, une feuille, une jeune plante, voilà. Vous crachez dessus. Si là où vous avez craché, la feuille sèche ou la feuille se brûle, il a l'impression comme si ça brûlait. C'est aussi le signe de poison. Mais il y a d'autres poisons, même si vous mettez dans la feuille, dans le verre, ils ne donnent pas des indices. Le jour où vous découvrez, la personne meurt directement. Lokola momesano nazongi na lopota la lingala. Lelo nayaki kolobela bino au sujet ya batoxine oyo tozokutana nango, soit na biloko ya kolia, soit na masanga, soit na mai, soit to respiraki, batiaki yango na place moko boye oyo zalaki soit enfermé au respirer et comme liyo problème na nzoto. Basine o natangi na lobi mutu oyo azali na eloko nazolobela awa pona répéter kombo nango mingi oyebi ke na YouTube babiloko wana elekaka vraiment te. Donc il faut comprendre bato yo bazali o ba baby si biloko na bango ya kolia to mai na bango ya komela to chambre na esika ya kolala basigne nini oko remarquer ozo sala ba vertige oko remarquer vision na yo ekomi flou oko remarquer mungongo na yo ekauki soyi na munoko ezo sala mate munoko eza vraiment sec ozo koka ko
reproduction ya soyi ezate. Et puis na gorge on a l'impression comme si eloko moko evandi on dirait baglaire, on a tout le temps tendance à ça. Mais changement ezate eloko anetele kaka. À part ça, on va perdre odorat, on va perdre na goût, on va perdre na appétit. Mususu, on va kaka ba fièvre, ato meli ba kisi ba anti-inflammatoire, mais fièvre na ezo kitate. Ozaka kana fièvre eza élevé, ezali parmi ba signes. Libumu ekosala yo pasi, okoyoka estomac ezo soa, ozoyoka lokola biloko ezo mata, donc sensation moko bizarre. Ozo sala ba diarrhée, mususu osala diarrhée moko ya noir. Mususu pe okosanza, mususu pe soki o éternuer, ndenge zara o o mona babiloko mo ya mwindu ebimi. Mususu babiloko ya mwindu te mais ba tache ya makila ya rouge ebimi. Okomi na déséquilibre, okomi ko s'évanouir, okomi ko sala perte de mémoire. Ezali parmi ba signes. Fatigue générale. Okoka kolia te, okoka kotelema te, okoka kosala eloko moko te, donc tu perds tes moyens. Ezali ba signe. Siko lolenge nini okoyeba po batu nyonso te baza na possibilité ya kokende kosala dépistage na hôpital. Na ndako na yo ozwi verre otie mai. Otie mai obwaki soyi na kati. Otiki yango il s'est reposé pendant plus ou moins 10 minutes. Ce qui sont inao etikali kaka likolo na verre wana. Ozali nao en bonne santé. Ce qui sont inayo ekitisi ba glaire na se ya verre. Po ela ki sape. Au mona on le quoi moi mai ya miliki mon hiver ce qui omeleli miliki et puis otie mai couleur wana mélange wana et salaka bongo na mutoyo azana eloko wana na nzoto. Sikoyo mususu pe okoki kosala ngo na feuille verte. Moni ba makasa lokola likasa ya pondu, lokola likasa ya ndunda, to feuille ya fleur, mais ezala verte ezala likasa ya sika. Obwaki soyi na yo wana. Otiki yango wana pendant 10 minutes. Soko moni place obwaka kisoyi et kauki et comme lokola feuille ya kala. Ba feuille morte au moni côté ana et kauki et la kisi que ozali na quelque chose na nzoto. Mais eloko wana et se manifestaka plusieurs façons. Pour mutu na mutu azana ba anticorps na ye, mutu na mutu azana système immunitaire na ye. Yango siko soki ekoti na nzoto yaka kosala nini? Eye ko boma ba anticorps ya nzoto. Eye ko boma ba cellule na yo. Et satakaka na estomac et bebisaka estomac et satakaka na pancréas et satakaka na ba poumon. Omona ozana kosu moko ezosila te. Kosu pe ya makasi te zaka ba maintenant ozo kosolana ozo ka tolo pasi. Ozo yoka ba mipandi ezosala opasi. Yango moni soki esi esatake na ba poumon mutu akoma kosanza makila. Soki esatake na ba poumon mutu akomi kosala ba diarrhée. Donc ba signe o ya liboso wana ezali ba premier signe tangu yango ekoti déjà na nzoto na yo. O respiraki yango, o melaki yango, o liaki yango. Ozwaki yango swati na mbote. Yango wana na pesi bino ba signe oyo po boyeba muto oyo ba tielie eloko ezali ba premier signe. Kozela te oko mosanza makila, kozela te oko mosumba makila. Ba premier signe na pesi wana okoki kokende mbangu na hôpital de la place pour na osala test. Ou soit osali test na ona ndako. Mais misusu ezalaka ozoyoka eloko te jour kako yoki eloko bakene hôpital jour wana ndo kufi. Mususu ozoyoka ba malaise, ko négligeaka ba malaise nyonso te. Nzoto e réagisaka. Soki eloko mo ya mabe ekoti, nzoto e réagisaka. Soit na fièvre, soit na vertige, soit na mutu passe. Donc d'une manière ou d'une autre le corps réagit. Alors, na ndenge temps auto komi nango ko négliger malaise te. Tango moni malaise moko ka après avoir koli eloko, après avoir komele eloko ou après avoir kokota na pièce moko boy. Kende hôpital.
En entre-temps, okokyo melana no miliki parce que miliki et kataka et tufaka effet il y a développement, il y a eloko wana tozolobela. Soit omeli miel pe et tufaka développement le temps au kende hôpital. Et si lisaka yango te et kataka yango te mais et ralentissaka progression nango au lieu ekende na vitesse et tie yango moi ralenti on a peut permettre au kende hôpital ozwa kisi au kende hôpital au sala test na kosenga na plamedi a balancer biso témoignage ya papa na biso Camille Ingwala donc oyo azalaki batielaki ye yango ayebite so batielaki c'est un pasteur hein ayebite soki batielaki na église soki na ndaku soki na feti soki na wapi mais azalaki nango basigne o natangi azalaki ko présenter yango mais azalaki na ko négliger. Heureusement Bible ezoloba Dieu est le révélateur des choses cachées. Dans la prière, Seigneur attale ici que Azana quelque chose. Et c'est par là que à prendre conscience, à habiter, n'a ça non test rapide, n'a ta la semaine rambalobi solo. Effectivement, Ezala qui a solo. Bagler na ekitaki na ver et puis yemoko ba sensation o natangi azalaki koyoka. Heureusement pour lui akomaki na niveau nanu ya kosanza makilate akomaki na niveau nanu ya kosumba makilate et ba symptômes wana et komaki déjà ko se développer tolandi témoignage. Bonjour papa Camille. Bonjour maman Katimunga. Na lingaki nazwa témoignage na yo au sujet ya traitement autosalaki ya makambo etali poison to bandaki traitement na biso na début ya mois et sikoyo après traitement ndengo zui pona makambo etali poison oyoki sikoyo ndenge nini ndengo sali test na est-ce que poison ezali susu esili po bandeko bazolanda biso bayeba vraiment le ba liboso na pamboli nzambe. Amen. Nous avons salué Apesio grâce. Nous avons appelé grâce ma casse na katinayo. Amen. C'est ma potentialité ma casse pour la kusunga peuple et ensemble. C'est là il y a différents cas. Il va dire que nous avons dans la poisson dans nous autres. Il y a un certain dimanche dans quel culte le prophète nous va ici là que non dans la zone. Dans la monnaie, il n'y a pas de téléma, pas de télémi, oh, ça n'a pas besoin de nous autres. Poisson dans nous autres. Mais le message, et c'est là qu'il y a plusieurs fois qu'il y a un poisson, mais maintenant il continue à monter. Et puis par la suite, quand on a fait un message, on a dit ok, on a testé la soie, qui a un test de soie vers 5 h du matin. Ça dépend. Test de soy, la monnaie de soy, au lieu de planer du colo, il y a vers la maille, soy qui titi nasi. Alors, madame n'a dit non, on a bandi le traitement, ti nasuka. Et là, on a pas mboli nzambe, na contrôle ya suka, na quel sous pas na sala sous test, na sala test boy. So indenge kitaki na so comme ka ko planer l'école. Amen. Et puis ba réaction na zako yoka ngai moko anzoto so ka ngoli souti. Amen. Vraiment na pamboli nzambe vraiment maman Kati vraiment nzambe a pambola yo. Amen. Ba musala oyo salango. Amen. En tout cas na sengi na peuple ya nzambe na mokili nyonso oyo bato bazali vraiment ba hésiter te ba luka Maman Kati, vraiment, azali ko sunga, batu na baka ebele. Na pamboli nzambe, vraiment, na pamboli nzambe, nzambe atondi so lisusu na mayele. Amen. Atondi susu na mayele, atondi so mayele, benga yebi ete, obanda yo bandi musala oyo, okende, isike ebele. Amen. Nous allons batu oyo, esengeli gouvernement, bakonza mboka. En tout cas, ba pesa yo maboko. Amen. Parce que, ozozanga,
wana bosenge belé alors na yo moko okokate parce que ba moyens ezali limité ezali kosenga na bakonza mboka ezali kosenga na Fatou Béton konza mboka chef de l'état vraiment na gouvernement na ye ya warrior en tout cas baluka vraiment na ndenge nyonso ba sunga ba petites et moyennes entreprises. Amen. En tout cas vraiment na pesi merci et puis na Tembe Makasi. Ngai moko na moni yango pena en live. Amen. Live otika la casa. Live otika la live. Amen. Makati vraiment merci. Amen. Merci beaucoup Papa Camille pour notre témoignage nayo et que sunga bande ko belé au bazar na même situation que yo ou peut-être bazala qui ko hésiter na nous ou peut-être bandi maraté surtout témoignage vidéo ça ranga bien pour TV za radio té. Donc dengue sali boye na ole kanango na ba émission pour encourager bato baza na même problème il y a ba toxine moto amela qui poison alia qui poison à respirer qui poison na maison chez Cathy zambazo sunga par des plantes naturelles. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, bande ko balinga mikatina kolo bolandi témoignage il y a pasteur Camille Ingwala Don. En tout cas, papa ayaki na bureau après avoir fait la test nanda kuyena madame nae ayaki na bureau a expliqué ngai ba sensation nini azalaki koyoka ndenge nini ebandaki et combien de temps esalié. Grâce à Dieu, nandela ya ba plante naturelle, nandela ya ba produit naturel, o nzambe a salé la biso, o nzambe a tia na disposition na biso, na salé la ki papa na biso traitement. To bandaki traitement na biso na début à mois, toza na mois d'octobre, to bandaki traitement na biso na début à mois d'octobre, lelo tozali le 20 ya mois d'octobre, papa si saki traitement na ya de cela 2 jours nde azongaki na contrôle na bandeli si test et puis ayebisinga ke ba sensation nyonso azaki koyoka ayoki yango lisusu te na pamboli kombo ya Jésus Christ pour na savoir o ya pesanga kisi o na pesa rabino ezakaka kisi o na salite mais na tiaka toujours le sang de Jésus Christ na tiaka toujours le sang de Jésus Christ parce que na yebi makila na Yesu ezali ebikisaka quelque sorte il y a maladie le sang de Jésus et bikisaka na tuna qui est papa est-ce que na oyomoni na koki ko filmer na zo témoignage pour na ko aider peuple de Dieu au balanda kanga na ba émission abi non il y a pas de problème au koki ko filmer ou poser nga ba question comme ça na réagir. Merci na yo pasteur Camille Ingwala donc na témoignage na yo ça va édifier beaucoup de personnes et kotalisa na batu bandeko oyo bino bokolanda ngai bino bokolanda émission oyo bo garder yango pona bino mokote bo garder yango pona bino te bo panza bo vulgariser message bo panza message bo partager ba lien bo tiango na ba mur na bino ya ba Facebook bato bakolanda bayeba ke awa na maison chez Cathy au travers de la plante naturelle, toza en mesure ya ko désintoxiquer mutu oyo bachelaki eloko. Toza en mesure ya ko pesa lobiko na mutu oyo akomaki un pas vers la mort. Yango wana babiloko oyo toza na kisi pona ko désintoxiquer et puis toza na kisi pona ko récomposer. Awa nazo lancer message na bandeko oyo bachelaka bango eloko basala désintoxication. Mais oso présenter toujours quelques signes comme si ezakaka et ça la rabongo na mutu oyo bacheli ba soigner mais ba récomposer ba cellule te soki ba sali yo traitement ya récomposition ya ba cellule te okobanda komona ka ba même réaction Benga déjà basi baswani ngango mais ndeni moko na yo kaka eloko ndeni moko na sala rasela makila ndeni moko so na cracher makila bimaka ndeni insomnie ezo continuer oui et ça la bon et puis matisara tension bougeaka onga tension nga nazalaka hypotendu yango matisio mbamo okomi hyper et longolio na hypo et memio na hyper tension ezozaka likolo mutu pasi insomnie mais ba soigner yo déjà ozo comprendre te ba signana ezo continuer
et ça la bongo ce qui au sali récomposition te biso siko par la grâce de Dieu non seulement toko sala o désintoxication toko boma eloko ana na kati na yo toko sala o pe récomposition ya ba cellule bisika oyo eloko ana ezalaki déjà ko s'attaquer biso na traitement na biso et ko sala ngo pansement jusqu'à ce que ezonga et puis système immunitaire na yo ezala élevé mususu eloko ana so ba tchelio et que na mama ko bebisa baran omona mutu mbala moko azaki na eka bien bu akende hôpital boy a piqué crise akoma kuna o azana problème ya baran et bebisa rappel baran o cœur est touché o pancréas est touché c'est parmi les signes donc il faut tarder benga biso na plus 243 82 20 000 12 na suka na sengi na binobo s'abonner massivement pe na bondeli binobo tiaba j'aime botia ba j'aime ekolakisa ke bozolanda biso ekolakisa ke bolingi musala na biso ekolakisa ke bozo soutenir biso toza vraiment na besoin ba j'aime na bino na yebi que deux fois vous oubliez tellement makambo tolobaka ezalaka hyper important, osa concentrer, osa la kaka, au bossani qu'il fallait au aimer. La première des choses, c'est que koti bandana ko aimer vidéo. Après, tant aux la vidéo, zoa tant ya ko partager pour sauver pe ba vie parce que ezali vulgarisation autosal, ezali évangélisation autosal. Grâce à ba plante naturelle, ozo sauver ba vie. Bible ezolo banabiso, loboko o epesaka, ezalaka toujours likolo ya oyo ezolia. Ezozwa entre la main qui donne ne sèche jamais. Bible ezoloba un bienfait ne s'oublie jamais. Et le kozo salana ezali bienfait ozo rendre na population, ozo rendre na entourage na yo, nzambe akokanisela yo, pe nzambe akozanga te kopambola yo. Yango tozo senga na bino bo partager ka ba vidéo, tozo senga na bino bo emaka ba vidéo pour na ko sécuriser vidéo et oumela en ligne et permettre pe na sima na yo bato mususu ba ya kotala ko bosana te na bondeli yo pour l'amour du Seigneur. Aimer vidéo biso to oblige akate de bato mususu balobaka se na moni na 100 j'aime te na koloba te se na moni na 200 j'aime te na koloba te biso to collaboraka na bino to senga ka volonté na bino nde salama yango to bondela ka bino po boza important pour na biso s'il vous plaît bo aimer ba vidéo s'il vous plaît bo commenter s'il vous plaît bo partager s'il vous plaît bo s'abonner massivement na chaîne na biso Nation Puissante Télévision. Numéro de contact na biso ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Plamedi, il faut au bandela lisusu témoignage Johanna pour bandelango ata 3 fois pour muto atala kite ne bandeli. Akuta nango na katikati. Bonjour papa Camille. Bonjour maman Katimunga. Na lingaki nazo témoignage na yo au sujet ya traitement autosalaki ya makambo etali poison. To bandaki traitement na biso na début ya mois. Et sikoyo après traitement d'engozui pour na makambo etali poison oyoki siko ndenge nini ndengo sali test na est-ce que poison ezali susu esili po bandeko bazolanda biso bayeba vraiment le ba liboso na pamboli nzambe amen nzambe asali ete apesi yo grâce nzambe apesi grâce makasi na kati na yo. Amen. C'est ma potentialité, ma casse pour la Bosunga, peuple et ensemble. C'est là il y a différents cas. Il n'y a pas quitté que nous avons dans la poisson en nous autres. Il y a un certain dimanche, dans quel culte, le prophète, nous avons ici là que non. Dans la zone, dans la monnaie, il n'y a pas de téléma, pas de télémi, pour la poisson en nous autres. Poisson en nous autres. Mais le message, et c'est là qui. Olobama plusieurs fois que na ke bana poison mais maintenant il compte na moti et puis par la suite quand na ba pesi na message wana na bi OK pour la test na ngo ezala soi ti kana meka na sala na test à soi vers 5 heures du matin na sala pe test à soi na moni que soi au lieu de planer likolo ya vers à mai soi ekititi na se
Alors madame nanga bino na bandi ba traitement ti na suka eloko na pamboli nzambe na contrôle ya suka na keli susu pa na sala sous test na sala test boye so indenge kitaki na si so ekonga ko plani likolo amen et puis ba réaction na zako yoka ngai moko amzoto so ka voli suite amen vraiment na pamboli nzambe vraiment mama Kati vraiment nzambe apambola yo amen na musala oyo zanango amen en tout cas na sengi na peuple ya nzambe na mokili nyonso oyo bato bazali vraiment ba hésiter te baluka mama Kati vraiment azali kosunga bato na baka ebele na pamboli nzambe vraiment na pamboli nzambe nzambe atondi so lisusu na mayele amen atondi lisusu na mayele atondi so mayele menga na yebi ete obanda yo bandi musala oyo okende isika ebele amen tozali bato oyo esengeli gouvernement bakonza mboka en tout cas baya bapesa yo maboko amen parce que ozozanga wana bosenge ebele alors na yo moko okoka te parce que bamoyen ezali limité ezali kosenga na bakonzi ya mboka ezali kosenga na Fatou Béton mokonzi ya mboka chef de l'état vraiment na gouvernement na ye ya warrior en tout cas baluka vraiment na ndenge nyonso basunga ba petites et moyennes entreprises amen en tout cas vraiment na pesi yo merci et puis na atembe makasi ngai moko na moni yango pena en live amen live ekotika la live ekotika la live amen mama Kati vraiment merci nzamba pambola amen merci beaucoup papa Camille pour na témoignage na yo et kosunga bandeko ebele o baza na même situation que yo o peut-être bazala ki ko hésiter nanu o peut-être bandimaka te surtout témoignage ya vidéo esalaka bien pour TV za radio te. Donc ndenge sali boye na oleka nango na ba émission pour encourager bato baza na même problème ya ba toxine moto amela ki poison alia ki poison a respirer ki poison na maison chez Kati Zambazo sunga par des plantes naturelles. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Bosala ndenge wana po e permetaka bato bazwa temps ya kolanda po mutu mususu akuta émission na katikati mususu akuta émission na suka azala informé que na maison chez Kati lelo tolobela kiboy na boyi ko bandela kombo parce que ne bandeli na tangi yango mingi YouTube alingaka bongo te omona apesi biso sanction omona atindeli biso avertissement bo comprendre kaka nazoloba au sujet ya bato oyo batielaka bango biloko pona ko boma bango bato ba melisaka bango biloko ya mabe bato oyo ba respiraka biloko ya mabe na pièce moko po emema o na kufa ngai na nzela ya plante naturelle nazali na kisi na kombo ya PS récomposition yango nde ensemble ya produit wana ezo soigner yo et puis ezo récomposer ba cellule oyo ekufi. En tout cas nazana besoin ya ba j'aime na bino, nazana besoin ya ba partage na bino, nazana besoin ya ba commentaire na bino pe nazana besoin ya vulgarisation. Merci na yo vraiment, merci mingi na pasteur Camille Ingwala donc pour notre témoignage na yo. Merci vraiment parce que bato mingi balingaka te après sa témoignage ya vidéo bakomona nga bayebinga basali boye atalité ba aspect wana nyonso alobi na guérison o nga nazui na préféré na pesa témoignage oyo parce que nous les pasteurs pardon. Nous, les pasteurs, nous sommes vraiment exposés. Et puis, fléau, et bomi, ba pasteur ebele, il faut na sala yango pour na koyede bande konanga dans le corps du Christ, ba yeba ke na maison chez Kati, solution ezali. Wana na eko senga, merci na évangéliste Miché Ekuchu, pour na soutien na yo na musala na ngai na sengi merci na Lara Drone oazaki na sima ya caméra merci na Tishik Lutumbu kuna na réalisation et bon rétablissement à notre journaliste Afiando Maestro, que le Seigneur te donne la force. Nous avons besoin de toi ici, tu nous manques tellement et merci Naba Kobai humain vivant
oyo ezali bongo famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Botali, famille Molengo, famille Mamwa, bino batu bondimanga, bosalanga confiance aveugle, bondima komela bakisi nanga avant que ekende sur la voie publique, na kolembaka te kosenga bino merci pour na faveur pe privilège au bosala kanga, na pesi lisusu merci ya koleka na famille Cursus Honorum, mes amis ingénieurs, bino mbotiaka nga na ba statut, na ba story, na ba mur na bino, merci vraiment ba camarade d'Aboye na Rozoa wapi à part bino. Merci lisusu na ba consommateur ya maison chez Kati parce que bozali wana tout le temps ko benga pona kozwa ba produit et puis merci lisusu na bandeko bazonga kana ba témoignage parce que témoignage na yo yango nde permettre to sala émission suivante na ko sala émission ya pambate parce que nazo soigner bato pe bazo bika na ngi nazala différent na bato mususu na linga kamanki ona te ce qui manque ona nazana ba camarade de belé ce na sengi bango service ba osalelanga nazana famille munene bino mo boyoka famille nanga na tangaka ce na sengi bango service ba osalelanga mais na linga kango te naza mwana nzambe na lingi tozala dans la vérité pour conscience nanga ezala tranquille yo consommateur oyo découvrir bien fait ya ba produit naturel na maison chez Kati zongi c'est la biso retour pour aider lisusu bato nyonso bazana même situation que yo bazwa lobiko. Aimez la vidéo, partagez, aimez, commentez, cela nous fera énormément du bien. Je crois que c'en est fini pour aujourd'hui. Ce qui koloye soit zongite, nganabino to monani mbala yasima. Ce qui a zongi, tokutani na paradis. Au revoir. Capage TV. Capage TV.